Alors tout le monde ndeko yemoko tamba bimisi Ibrahim aye na télévision, enfin aye ça dit sous moi speech moko boya entre guillemets, c'est-à-dire moi vidéo moko ya muke pour na kolobate na sina komi na ndako na zana kati ya ndako mutu ayedenga pour na bima awa ezali président Félix Tshisekedi. Et que hier abimi na 23h pour tout na aïbisa biso que non mutu abimi si ezali président Félix Tshisekedi Antoine. Je me demande, c'est la question que je pose à mes internautes, abonnés Nabiso, qui est le commanditaire? Je dis bien, pourquoi ne pas encourager Komemela Bango, chercheur wana congolais, bana ya mboka, Komemela Bango apport oyo elongo bani, pour basala misala oyo, ba congolais bazo osela. Mbote bandeko nanga ya Kuli Media TV, mbote bisika nyoso bozali, mbote na mabota na bino, et merci encore na confiance bopesa biso mikolo nyoso petango iso na chaîne na biso d'excellence otobengi Kuli Media TV, et puis tozo remercier bino susu na ndenge bozo accompagner biso tikino mokolo ya lelo. Na se permettre lelo susu toza mwa poko lelo na ya rapidement na banda kuna bino. Pour ya komeka ko analyser ensemble ndenge bito mesala ko analyser bino na biso vidéo moko ya muke zo le kana ba réseaux sociaux o bino nyoso reçu au moni pe bato ba commenter yango ebele, mais il y a certains points, certains éléments on nga na moni na recueillir na kati o etindi ete na ya lelo na liboso ba etando bike na bino pona kosola na bino mwa likambo yango. Ezali vidéo ya ndeko na biso Ibrahim Kabila. Ndeko Ibrahim Kabila obiso nyonso toyebi lelo po mingi ba yebi ete, mingi pe ba yebaki ete abimi lelo à travers émission ya Bosolo na politique esika ayaki ko revendiquer ba droit ya famille ya bango ya ba Kabila na maete bazoyoka pasi mingi au sein ya famille. C'est-à-dire ndenge famille zo kotambola ndenge baza komona ba misusu bazo sisa ba kelasi bazo zo misala te bazo kende ko débrouiller ba misusu ba comme ba commerçant pendant que voilà ayaki asala moi demande wana auprès ya l'ancien président de la République ou ba bengi na komo ya Joseph Kabila pour etatala na nos situations ya famille ya ba Kabila et lokonda ko bakisa na kati o epesaki moi mbilinga to banzi na côté ya kinga kati ezali que asengi nde basala ADN na bana nyoso ya Kabila po baeba na mokola lelo pe ba kongomani nyoso baeba nani oyo akoki kozala pour ko prétendre azala héritier ya Kabila. Quand je dis héritier ya Kabila, c'est-à-dire le père Mouzé na oyo akoki kozala Kabila te. Voilà. Ngana lelo pona vidéo wana vidéo juste kaka oyo arrestation, c'est-à-dire oyo na kati na tela bino mo elili nango bomona pongo na développer oyo nga nazako tuna comme mituna pe analyse nga na sali. Merci. Ah mwana musée Asali yango. Baba mwana musée. Asali yango.
Bandeko ya Cool Media TV bomoni na bokebi bolandi vidéo yo oya lingi ko zongelango azongelango. Et puis au moment où je vais commencer à parler, puis au moment où on a robanda ko expliquer na lingi bato balanda pe vidéo na bokebi pour na rochango pe. La première des choses que na remarqué na vidéo oyo ezali ke bato ba eko kanga ndeko Ibrahim Kabila baza en tenue civile. Et loko ya mibale oyo nga na remarqué na vidéo yo eza ke bato oyo ba eko kanga ndeko Ibrahim Kabila basali yango na ndenge ya PTT. Eza vraiment enlèvement ndenge balobi parce que eza d'une manière forcée. Et loko ya misato na eko mona que véhicule oyo baza kokotisa ndeko Ibrahim Kabila ezali véhicule moko civil. Maintenant na tali ba réseaux sociaux na so tala ndenge bato bazo développer ndenge bato bazo lobela likambo ngo. Mais na moni esika moko te batuni ba question nga na mituni personnellement. Mais na eko partager on a bino bandeko na Cool Media TV ba abonné na biso. Pote oyo azane yano. Topé oyo amoni que aza na même direction nanga. Ami tout na pe ba question eza ba question moko fondamentale. Na kati ya situation ana. Question à liboso ezali pourquoi ndeko Kabila oyo bakangi Ibrahim aye na ba 23h et quelques temps ba libéré ye koyebisa ba kongomani nyonso ke ba se calmer. Problème ezate po ba kongomani batomboka ki ba pesa ki na ba ultimatum ba lobi que non ndenge zawana soki to moni libanda te moko kuta ba 15h mais ba misi na butu ba misu ba bi soki to moni libanda te kino lobby to rocha désordre. Et c'était sérieux. Donc ba wewa bana ya Congo bango nyonso ba lobaki yango. Alors to moni ndeko ye moko tango ba bimisi Ibrahim aye na télévision, enfin aye so asali sous moi speech moko boya entre guillemets, c'est-à-dire moi vidéo moko ya muke pour na kolobate na sina komi na ndako na zana kati ya ndako mutu ayedenga pour na bima awa ezali président Félix Tshisekedi. Biso tozali awa ngayo Ibrahim Kabila mutu bautaki ko enlever mais nasengi na Nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso. Ya mibale président de la République Fati Beton atelemeli peza makambo oyo asidiki mabe alobi bozolandela justice ndenge esengeli te na lingi mwana wana azala libéré aza congolais aza na droit ya koréclamer makambo na ye bolandela justice ndenge esengeli. En tout cas merci beaucoup na président de la République alakisi biso ke état de droit eza ya solo. Nalingi bino nyonso ba congolais bozala kimia boyeba ke naza déjà libéré awa à partir ya 23h30 comme ça nazaki libéré awa naza na ndako nanga na vandi. Mais la lutte continue. Kombo ya musée kokufa te, kombo ya musée kotikala CCC ko biso toza bana na musée eza ya lokuta te eza ya solo. Et puis to continuer toujours pour réclamer mort ya papa na biso justice salema. Et puis ndenge toza boy oya moniki aza mwana na musée eswe aye tosali test ADN tosali et puis toyebi soki aza ndeko na biso tokoyamba ye mais eza te ya kotindelaka bato na nzela o bokende tozokende na okinga kati bokendanga kinga kati kosala nini. Donc nalobi bokende na nga na justice nde ezalaki chance. Bandeko na biso ya wewa bazalaki wana batuni likambo nini na babi bana mboka nga naza ndeko na bino congolais. En tout cas coup de chapeau na bana kawewa nyonso ya Kinshasa, coup de chapeau na babi naza ndeko na bino congolais pona na uti ko réclamer mort ya papa na ngai justice salema nde bato kinga kati bango bayeba memanga na kinga kati yango
Nzambe asalisaki mingi bomoni na makambo nyonso toyekobima Fati Beton président peza olaksike oza moto ya justice atindi bato baye mpe major baye kolongola nga na bato mosala oyo la police. La police. Bozolanda nga na bokebi bandeko na nga alobi na monoko na ye ke moto oyo asali ke ngai Ibrahim Kabila nakoma libanda na minute 23h soki combien tozali pa na ngai awa atali ba montre ezali président Félix Tshilombo Tshisekedi. Alors moi ma question est celle-ci. Motuna na ngai ezali nde boye. Soki bato oyo bomoni na vidéo balati bilamba ya civil na ba kalachnikov, c'est-à-dire des armes de pointe, eza ba arme moko ezaka ba arme ya guerre. Ba kalachnikov bazwaki ye bango bongo na tenue civile bazwaki ye bamemi ye balobi ne bazokende soki na kinga kati soki wapi et que ye abimi na 23h po tout na ayebisa biso ke non muta abimisi ye ezali président Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine. Je me demande, c'est la question que je pose à mes internautes, na ba abonné na biso, qui est le commanditaire? Sommet au babengi au sommet, il y a République démocratique du Congo, c'est Félix Tshilombo Antoine Obatunyo Sobaebi, président de la République. Ce qui était mutatinda qui keba zoyer après émission à Bosolo na politique. Ma question est celle-ci, je le répète. Nani wana za likolo ya Félix oya tindaki Jeep wana. Eza Jeep moko pick-up. Ya grise. Oyo batu wana tomonaki en armes de guerre. Mais en tenue civile, bayaki kozwa Ibrahim Kabila. Voilà, première question. Deuxième question. Pendant que Toza Bissonio sur la carte ya nungu ya makambu ya prophète Mukuna. Oh moi si boyazaki viol. Oh ba memine deko ya kamera bakangiye bazongi sie na mboka azana mboka plutôt bakangiye bazokende na cour d'appel de la justice, tout ça na Gombe, tout ça banini et puis ba meme na makala. Pendant que Tozo landa ba makambu wana, on se retrouve face à une vidéo où Tozo mona batu moko en armes en plein Kinshasa sur l'avenue Kabambar. C'est-à-dire centre Yakin. Oyo batu ba kongomani bazoleka bazo tala bazo ba faire na bango bazo tamwa msuba ke misala msuba bandaku to moni bango tout ensemble batu ba bimi en armes masasi wana soke betaki ça veut dire que ba civil ba koki kozala toucher. Donc il y a une personne qui se permet ya kotinda batu en plein centre-ville en armes de guerre au risque de tuer certaines personnes qui sont des Congolais. Oh, bazana problème. Ata mokote ni na ba Kabila, ni na basoki banani. Mais batuana, mutute aza reposer question yeba baza batu ya nani. Toyoka ki batanga ki kingakati. Mais maintenant, il faudrait nous dire. Batuana l'air suko ba ye pa Kasongo. Pona botika, soi-disant, Ibrahim Kabila. Est-ce que Général Kasongo a tchaki bango nesika ya malili? Autrement dit, est-ce que Général Kasongo a kangaki bango po tuna bango ba question boza banani bo uti wapi nani atinda ibino to monaka awa so bakangi n'importe quel personnage ou yaza soi-disant nakati ya problème moko eza nakati ya ba réseaux sociaux to eyebani na mboka bazo filmer bango et puis ba koma na habitude wana so bakangi batu il faut balakisa bango na RTNC. Surtout dans l'ampleur de likambu ya ndenge wana. Batu wana donc bazaki batu moko bayaki kaka ko déposer kaka Ibrahim et pas Kasongo pe bakena bango sans que toye babaza banani.
sans que toi nani atindaki bango. Est-ce que c'est sérieux? Bandekonanga vraiment. Ça c'est une question on a ça remis tout na peine à comprendre de te. Batunyo son arrêt à réseaux sociaux. Mokota tout une question. Commanditaire na bango. C'est pas parce qu'on a cité Kingakati qu'il faut tout le baguette. Non, ils ont Kabila Joseph. Mais maintenant, même si on a cité Kingakati que c'est Kabila Joseph, où sont ces gens-là? Baza wapi. Parce que semer terreur. Soki botali vidéo, vous avez bien que mutumoko na pembeni tango bazo betaka baturu wana bakanga boy bazonga boy mutazu mutumoko azo kima na pembeni congolais moko azo kima na pembeni. Parce que zobanga ke masa c'est bêta. Donc ça veut dire que tchaki terreur na place wana. Bana ya mboka bazako tambola ba papa ba maman bazo tambola. Soki balobi na biso que tozwa ki tenter tout ça veut dire que Moutouazo Sala Moussala Azate. Ni côté à Bakasongo, ni côté à service secret Nabiso, ni côté à Batubaza au service, il y a président Félix Tshilombo dans le cadre de la sécurité. Troisième chose, un véhicule civil porte une immatriculation. La vidéo, on a tout le monde qui service, ces véhicules wana, pick-up, il y a grise wana, et ça a une immatriculation nango. Maintenant, ce qui va relever immatriculation wana, dans un mboka où ils sont censés, il faut que les propriétaires nango. Donc, ceux qui mais sur les vidéos, on a la plaque d'immatriculation. Qui a songé à relever cette plaque d'immatriculation, a informé Bisso, na Kouli Media TV, a tenu la Bisso vidéo où ils ont clairement avec plaque d'immatriculation pour tout diffuser en haut. Et ça la loco là, et loco pour la recherche il y a véhicule wana, na niveau il y a l'état baeba, qui est le propriétaire, il y a véhicule wana. C'est trop facile. Quand ça a battu scène Mokoboé en plein centre-ville pour nous distraire bateau, c'est trop facile. Bolingi to memango bongo, eh ben oui, to memango bongo. Donc boblé la biso, boye la biso kolo véhicule wana. Toye baye azanani. C'est ça l'état de droit. To commis déjà un état de droit. Tozo senga justice na biso. Oyo ya lelo, oyo ya état de droit. Et expliquer biso plaque d'immatriculation wana muktuka wana eza ya nani batu wana balataki ba jean na ba kalashnikov ba arme de guerre na kati ya Kabambar na zona Kisasa ba ebisa biso baza banani pe bakangaki bango te bakenda wapi baza wapi ti lelo. Ça, c'était le premier point on a par rapport à l'analyse de la salle à vidéo. Et révolté, moi, mon ke bande konanga ya Kouli Media TV parce que nous avons que bazozo babiso mingi pe ba blague et comme belé. Maintenant, le fils Ibrahim Kabila, qui est venu nous raconter des histoires sur son frère, en demandant même l'ADN, il y a Bangonyo Sobana. Et à Lobina Bisope que non, Batoué, Bomona ki bayaki kosa la plainte contre Mukuna pour na liwa ya papa na biso, baza famille na bisote. Mais qu'est-ce qui nous prouve que baza famille na bangote? Qu'est-ce qui nous prouve aussi que yaza mwana Kabila? Parce que dans l'émission Bosolo na politique, ba question ba poser sur le fait que approuver identité nae et puis ba preuve zo la kaza mwana Kabila. Et ça na ba jeka rane tolo donc et donc c'est à lui déjà de commencer à prouver aux yeux du monde que Azamouana Kabila n'a pas élément vraiment concret. Et après, ce qu'il faut, famille à Kabila.
parce que même bisonné to botama boye mutute akotombola mosapi po alobaka yebi famille na ye nyonso mobimba de A à Z. Ndenge biso tout obotama na mokili boye tito zokola ba misusu pe ba kokufa pe parfois na famille akufi akei akoyeba te que na kati ya famille na ye bazaka na noko moko boye to tata mwasi moko to mama leki moko boye ya kote moko ya pembeni peka ya père no to ya mère na yo mais beaucoup na bino na été pour père no na mère no ba ko fréquenter te to pe ba mboka na biso e kabwanaka. Ça veut dire que bino bozali peut-être na Kisasa ya zako na fin fois ya Kasai to na Ozaïr kuna à l'époque Ozaïr lelo soki onini biso to ba to l'air à Zaïr do bo limbisanga po ba kombo mususu e koma tellement e koma so 26 provinces donc biso zaki l'air à 26 provinces c'était vraiment je suis désolé. Alors makambo na nyonso ezo sala que Tomi tuna moi muke ba question. Aïe la biso, bato bandeko ya Kuli Media TV, surtout maman Clarisse Lubungu, mutazoko mito na ba question ebele bo poazo linga koyeba histoire ya mboka. Maman Françoise Vita a pesaki biso ba illustration pour bango baza bato ba banda lisolo ya journalisme. Moderne, je veux dire. C'est-à-dire, spikirine, l'air, spikirine, bateau, soit vraiment, ma solo à solo. Tonga, ma chaîne, le quoi, raga. Pesa une illustration. Motenanga lelo, les autres qui mingi mingi, et pas à maman Véro Makwiza. Maman, on va soutenir Kuli Media TV, na Katia France. Maman, on va toujours à l'écoute, c'est-à-dire, papa, Ombre Lili, est-ce que l'élément est bimi? Ce que l'élément est bimi, on attend parce que nous avons tout le temps d'internet. Comme ça, nous avons la peine à partager. Plaisir, nous avons mis coloniaux sur le coup, nous avons fait fort malgré les circonstances. Pour bisonner sur toi, tu as un problème. Tout ça, nous avons fait. Mais plaisir, nous avons fait mon abino, pebino, mon anga, peto solo. Deuxième sujet, nous avons fait Lelo. Et ça sur les Chinois. Les Chinois, ils ont un au nombre de 12. La tiki bino botala nanu, élément oyo. Bongo tozonga, tosolo. Merci. Bandeko ya Kuli Media TV, merci. Botali élément. Toyoki biso nyonso que na mokili pe toyebi que Covid-19 eza ko boma pezo sala pasi. Toyebi pe que foyer ya liboso ya makambo ya Covid-19 e banda na ville ya Wuhan na Chine. Historiquement toyebi pe que ville ya Wuhan ya Chine ezongeli pe lisusu contamination na minuto dozo so na bino. Bato bazo okufa. Na ville malgré que pendant un moment basilisaki contagion wana basilisaki problème wana bato bazongaki na mwa activité mais na minute toza ko solola bato baza ko kufa na ville wana ya Wuhan na Chine esika laboratoire oyo place foyer ya liboso ya épidémie et banda. Mais tu vois que le gouvernement na biso à travers vice-ministre et affaires étrangères, Aeko Yamba, délégation moko outi na Chine, avec cargaison moko ya tonnage, je ne sais pas combien de produits, soit disant pour nous aider bateau, na RDC, pour nous marambi à Covid. Entre-temps, on est aujourd'hui, dimanche 17 mai 2020, RDC est en a moins de 50 décès à Covid-19. Je dis bien, on est le 17 mai 2020, dimanche. RDC a moins de 50 personnes bakoufi na bokono ya coronavirus.
Nombre de personnes déclarées, on s'en fout. Parce que ils ont sujet, il y a comme appel par rapport au nombre de déclarés. Parce que tu me souviens, déclaré bango, bazana bango na Covid, tout le monde a un reportage. Il y a des gens qui ont passé des séjours dans les hôpitaux, il y a un cannabis, mais sans être malades. Et en règle générale, l'Afrique, Mobimba, Nengezawana, ezana ba mort et belete, il y a Covid par rapport à l'Europe, et encore moins par rapport à l'Amérique, qui a eu plus de 80 000 morts. Et puis ils ont continué. Alors, Ngalazomituna, ils ont fait question, dans le cadre d'analyse Nabiso, pourquoi aller étaler un tapis rouge dans l'aéroport Yanjili pour 12 personnes, Baouti, Chine, entre guillemets, Baekosala, apport na bango pour na makamwa Covid na RDC, pendant que oh, c'est un peuple ami, c'est comme ça qu'on... Ça, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui dit, c'est comme ça que peuple ami, ami na biso plutôt, voilà, ami. Oye ba ami na tango ya pasi, tango za na pasi, mais pasi nini oyo vice-ministre wana azako prétendre na RDC, pasi nini azako prétendre na cadre ya coronavirus par rapport ya monde, par rapport ya Europe, par rapport à l'Amérique. Ça, c'est le premier point. Le second point est que en RDC, ezala, na niveau ya Kisasa, tous ça na chercheurs, au balakisa ba œuvre na bango depuis toujours. Tous ça na niveau ya libanda ya Kisasa, c'est-à-dire toke na ba province. Tous ça na ba chercheurs au bazo sala pe misala ya minene. Pour na makambuka ya coronavirus wana baza ba congolais tobi mana libanda ya mboka RDC ba uti ko recevoir kaka mikolo e uti ko kota oyo Dr Jérôme oyo aza la base ya ba produit oyo uti na Madagascar oyo baza ko pesa ba congolais mikolo oyo. Alors pourquoi ne pas, je dis bien pourquoi ne pas encourager komemela bango ba chercheur wana congolais bana ya mboka komemela bango apport oyo elongo bani po basala misala oyo ba congolais bazozela. Pourquoi ne pas leur apporter ce soutien là, ezala moral, ezala financier, pour aboutir na ba recherche na bango. Parce que lo qu'on a nyo se senga, elo que senga gazambon. Ezaka mbongo, ezo senga kaka ba financer ba recherche, ba tonga ba laboratoire oyo ya moderne. Pote bana wana ya mboka Congo, bakoka kosala makambo oyo elongo bani, bakoka komema ba résultat oyo bato baza kozela. L'artémisia matiti oyo et produire kisi parce que til lelo il faut boyer que na Madagascar ou na place kisi wana outi il y a 0 mort ya coronavirus. Na Madagascar place produit wana outi ti président on a zo sala lango ba eloge belé c'est parce qu'a ebi que motota kufi na Madagascar depuis bazomela ba produit na bango. Mais na kati ya ba résultat ya produit wana pe ya ba recherche ya produit wana mwana mboka azalaki na kati pe mwana mboka mema pierre na ye po ba trouver remède wana et mwana mboka wana azana Congo pe président ya yambaki. Mais pourquoi ne pas encourager ces gens-là? Pourquoi ne pas les financer? Pourquoi ne pas comme ma bango na ba place au bango bani ko koma pour ba mettre sur ba résultat malamu? Je suis navré de le dire que le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo, a mal entouré. Je suis désolé de le dire que M. le Président
ozana batu moko autour de yo bazana niveauté. Bazana niveauté. Ya osala misala oyo elongo bani pona mboka. Et Jozo déclarant au na miso ba journaliste que non, un peuple ami, c'est-à-dire aux angino phrases, c'est-à-dire aux angino eloka goloba. Mais depuis quand Chine azara peuple ami, rien que kotala chinois, na bizaleli na ye, na vi na ye, ndenge a memelaka vi na ye. Aza mutu oyo asangana na batuta. Chinois na mboka nyoso ayaka avivaka na coin na ye, ensemble na batu na ye, pas sali communauté, na sali force na ye, ba magasin na ye, ba vi na bango. Soko ye na Paris okuta arrondissement mobimbo ba bengi 13e arrondissement, eza ya ba chinois. Soko ke na New York, na États-Unis, na kati ya New York, okuta quartier mobimba na kati ya New York ba benga ka Chinatown. Na ba grande ville nyonso ya monde okuta ba quartier chinois baza bango na bango bazaka communautaire. Jamais basangana na bato. Alors depuis quand ba komi ba ami? Toujours mona président ya États-Unis Donald Trump aza en réel combat na firme ya munene o batu ba baebi Huawei ya ba téléphonie pour na likambo kaka ya likambo ya G5. La 5G. La 5G c'est quoi? C'est la nouvelle génération. Il y a téléphonie, il y a vitesse et internet, na kati ba téléphone, o ezoya, o ebandi ko s'installer déjà na bamboka ebele ya ba occidentaux, na Chine kuna na Asie. O pe bazolinga ba meka kotala soki ba koki ko tiango na ba RDC, mais pour la RDC le problème c'est que on n'a pas encore les fibres déjà, on n'a pas encore ce qu'il faut pour la vitesse et internet, donc 5G, donc ils ont les lotés dans la RDC. Mais Moutouazan la guerre n'a pas tout le roi va firme mine neona, le roi la président de la République, il y a États-Unis, Donald Trump, azobundi sa firme neona, parce qu'il pourquoi, il y a chinois bazan nengeni. Ayebi ba chinois bazandengeni. Donald Trump azala ba côté ne ya mabe ebele. Mais depuis combat oyo makambo ya COVID-19 oyo, nazo remarqué que Donald Trump aza plutôt pour l'humanité. Ezala na makambo ya fondation ya Bill Gates, Donald Trump a télémarqué yango. So iboke na site ya présidence de la République ya États-Unis. Beaucoup de pétition oyo Donald Trump a salaki pour aller contre la fondation ya Bill Gates. Il se bat contre anti-valeur on a nyoso. Bato bazo nga kobebisa monde. Ba chinois on a ba kobebisa na monde d'où vient ce virus là. Parce que utaki na mboka na bango. Même so il est lo ba biki za ba américain doit pesa ibango. Ba ya ko expliquer biso na nous. Qui a modifié génétiquement ce virus-là, qui existe depuis des années, pour le comme à COVID-19. Pourquoi COVID-19? Parce que c'est sorti en 2019. Et on va bien à COVID-19. Coronavirus 19 de 2019. Baba nana nous peut expliquer biso yango. Nani wana yaki na laboratoire oyo ba pesa ki bango clé en main na ba français. Donc ça veut dire que na France, na Amérique, na bango moko ba Chine kuna ba yebi place makambo euti. La France qui donne un laboratoire clé en main aux Chinois, l'Amérique qui fournit ba matériel mususu eza kuna, la Chine yemoko pe kuna et qui ba nation ni ne mema ki ba virus na bango po ezala traité na kati ya laboratoire wana soi-disant ultra sophistiqué. Pour iloko ba bengi ultra et ko kozala jamais na ba faille ya robimisa virus na monde de boy. À moins que tolanda oyo ba tumso wa ba keza pour na robuma ba nation. To robuma ba peuple, ba race entre autres. Donc, mais quand on réfléchir, comme dans le bara toujours, au hasard argument, il y a maïele.
akoki kokomela biso na adresse oyo boomona na se ndenge na tieli bino wana eza adresse na biso mail kmtv kulimedia tv @gmail.com. Numéro de téléphone oyo na tie awa ezali numéro de téléphone simplement pour na ba SMS pour mutu mususu azobenga nga to batu mususu babenga nga babia non tozobenga yo papa ombre mais tozo kozwa yo te numéro ye na yambaka ngo te eza numéro uniquement pour na ba SMS donc botike nga SMS je vous répondrai. Bande konanga Kulimedia TV, merci beaucoup na ndenge bolandi biso pour na lelo. Na banzi na suki awa. Bovanda malamu na mabuta na bino. Peto monani na bino na mikolo ezoya. Merci.